Na obi est-ce que ça na mutumo kwa kama mina to mwa ni. Asa to ko bete la samba na ko. Ko bete la samba na mi lo mi se pa mi ko. Amen amen. Dari kali itu salah kue. Dari kali itu salah kue. Parce que ceux qui mutu azui par oyaye elle n'est pas comme obita pour comme kilo. Amen. Ceux qui mutu azui mbeli na ye et des fois attaque obita milieu le comme kilo. Mais ba beli wana eza malamu pona biso. Alléluia. Amen. Je crois bien. Na kuzwa temps intéressé. Na ko baksaka ka to ko beta moi CD muke kaka na oyo. Papa il est biso na tongo alelo susu. Papa c'est biso na tongo alelo. Avant bana ko bana tikete nzambe apôtre Jacob Paul oyo pesi biso lile na tongo alelo. Ki nzambe wana kumisa manaye. Amen. Oyo pesi biso na tongo alelo. Oya pesi biso na tongo alelo asunga biso ebonga te kati na biso. Premier point, papa ne bateli alobaki eloko moko ya baba na kote ya biso alobaki ke eloko ezosala biso pasi toza likolo. Alléluia. Amen. Toza likolo. Tozoya l'église na retard. Na biso tofanda na matati. Na biso tofanda na musika. Uzoe balate balate bafanda na matati. Na wazi bafanda na matati te. Ko biso tokoma air moko. Oh, biso zo slippers. Et c'est que biso tokoma pa avant. Alléluia. Alors pour la fois passée na teyanga na essai na baka biso na kata essai. Nous on a kisi mususu te. Nous on a biso na kisi te. Soit biso loko mususu te. Biso na kata essai kisi na biso ezali na ngo litoi koyoka peko kosalela tozoki toza na posa oyo toyekolwaka to esika tomona mpe tosimba yango toza na eloko moko kaka tozengi tosalela koyoka mpe kosalela. Si je me souviens susu histoire moko batakeli biso awa ya mwasi oyo akufela mobile kwa kile koluka prophète Élisée pardon. Tant que luka prophète Élisée maman na yambiyo na yoki oza souci ya kutema na yo. Na yoki oza difficulté na yo. Mais ngai prophète na biso nini kende kosalela boye. Et puis c'est tango maman ayokaki maloba prophète ayebisaki ye asalelaki yango azwaki résultat na likambo na ye. Donc cela veut dire biso mpe kaka esika chacun entre nous ici toza na baposa nzambe asalelanga na eloko moko songolo, nzambe asunga na eloko moko songolo, nzambe asunga likota na ngai, nzambe asala boye mpo na vi na ngai mpo na ve likota na ngai. Mais machi mosusu ezali te. Alléluia. Amen. Machi mosusu ezali te. Toza lokola mwasi oyo ayoki oyo prophète ayebisaki ye kende koluka biluku kende koluka babilo ya vie sala boye ezokisa boye etango mama atosaki yango amonaki likambo kati na vie na ye. Alléluia. Alléluia. Est-ce que voilà tout ça avec nous bazali awa? Biso na kata kita feti mo machi mosusu ezali nango. Soki bana Israel bakomaki bakota lisusu bakomaki na mboka oyo bilaka te bakomaki lisusu bisika nzambe aprofetaki bango te bakomaki lisusu oyo nzambe ayebisaki bango te ezali nango te mpo bazalaki bandoki ezali nango te mpo oyo bazalaki batiele oyo bazalaki boyana ezali mpo basangaki koyoka soki bayokaki oyo Moïse ayebisaki bango
Ce qui passe avec eux, vous avez envoyé des ababos, sinon, si quand ça va promettre que vous avez un conseil qui va bon. Donc, le coup là, papa n'a pas fouillé à Moïse. Ceux qui m'ont dit, le temps pour la salle à Moïse, pour ça, 2 jours, 3 jours, les villes à Moïse qui n'ont pas. Tout ça, la Moïse, tout ça, pour ça, la Moïse n'a pas Moïse. Papa n'a pas Moïse a donné sa bango, et maintenant, Moïse y est mon côté. Mais maintenant, vous êtes un mouton à la tête qui va pas mourir. Alléluia. Amen. Puis, on a quatre ans avec nous. Tout va à la légèreté. Papa le baki na candidaté. Souvent, le combat sur un point. Comme on le candidaté, toujours cas na bongo. Oh, Zambé. À ça, le lenge mon côté le béla. Amen. Amen. Zambé, ça va le lenge mon côté à le béla. Et la troisième point, pardon, on va détailler, c'était d'aller singular. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Na kiombe barabaka. Nalikuwa kikoko. Nalikuwa kikoko, kiombe mama kulu. Isika bola mwemuti basana ni, anatoka sana bola. Amen. Amen. Cela veut dire la reconnaissance et paix de la particulière partenaire. Reconnaissance. La bola, c'est ça, parce que et puis la façon de ça, quelque chose qui m'a fait. Alléluia. Amen. Ceux qui sont reconnaissants dans nous, ils ont ça, mais ça la mission. Pourquoi ça va nous pouvoir refaire la haute et sur le passage? Nadi oui. Ceux qui sont reconnaissants, ils ont mis ça en tout dit. Bon, il y a quelqu'un qui a le courage pour la salle de ma vie, quand ma vie n'a pas. Je ne sais pas si je l'ai fait comprendre. Amen. Parce que tant que nous tous, quand nous avons vous allez le coup avec une reconnaissance. Tant que vous avez salé, yo, la masse est le combo. Qui est le coup, vous avez salé le one. On reconnaît que le coup de ceux qui n'ont pas de mot, ceux qui n'ont signé un mot, ils ont pour la grâce et la santé de Papa Jacob pour vous. Amen. Ceux qui ont dit la terre pour le papa wana, comme dit papa, n'a pas reconnaissant dans le Zambé n'a pas salé l'ingaï. C'est la reconnaissance n'a pas yaoui. Cela veut dire, prière au moment où vous allez vous faire et ça pour attirer sur les pas pour les sur la semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Même la Bible, tout le temps que le soleil t'habite, la Bible est toujours assez quoi qui peut la voler à rien. Ceux qui t'habitent dans la voler à monter sur moi de leur foi. Vive. Ma cause la voler à t'habite. Bato basangani mudamu kwa mabeloko oyo tabita sale ya kiye Nzambe atali bola matabita ayuki prière ya Pierre tabita la kombatesa ni anamuki nakata kiza avec nous ezana mutu moko tabolo ba ngati buna ya awa ngai problème na ngai problème na ngai et des fois, il y a comme ceux autres, ça c'est des alliés à moi. Tu as quand tu es là pour le voir les balles. Mais tu as quand tu es là pour le malade, au mismo tu vas le voir passer. Alléluia. Amen. Tu vas là lié mon corps et tu vas le voir dans le thé. Comment on a besoin de faire ça? Ça va porter Jacob quand on va pour délivrer ba âme na biso. Alléluia. Avant pour délivrer biso nan. Le corps a besoin de focaliser dans les balles. Même aux âmes, aux hommes, on est en monté. Et ça lui m'a manqué. Et ça lui m'a manqué. Ceux qui sont en pose à toi qui étaient les poissons. Ceux qui sont en pose à tout avancer. Et c'est que tu as eu un commencé à m'ajoyer ça. Je me souviens encore, chapitre dans la pose à la montée, ils sont dans Deutéronome
Ici, ne me trompe pas, verset 14. Bana Israël, après avoir commis en Égypte, bakini bazotambola comme baboni liboso na bango mai Dieu les a suivis. Batali na nsima na bango bamoni Pharaon azolanda bango na basoda bakomi kolela bamitokosala nini parce que liboso na biso nzela eza suivi te mpe tomeki kozonga nsima bakoboma biso siko Moïse yo moto olobaki ke nzambe na yo atindi biso po tolonga na mboka wana siko oyo ekomeli biso na miniti oyo eske nzambe naza incapable ya kolongisa biso moto ya moto alolela na ndenge na ye Moïse tika tozonga kaka bato mosusu batiki koprojeka na kata mai bato soki koproje na kata mai bokokufa bato mosusu tika tozonga ka nsima soki bozongi nsima base bakoboma bino Moïse ayokaki ayebisi bango banga te. Alléluia. Moïse ayebisi bango banga te. Oyo bozomona lelo toko bozomona boyebaki lobi bosali. Pourquoi? Parce que Moïse abaki nzambe aza kati na ye. Mais chose grave, on amonaka mpe komplike na verset wana. Ntango Moïse ayoki kolela bana Israele ayoki kolela mutu moko na mais Moïse azoki na makolo ya Nzambe abi Nzambe yo mokebisaki ngai na kolonga bato na mowumbu namema bango na bapina terre siko je sais nazoyeba soki nakosala nini parce que na nsima na biso boye minduki ezali liboso na biso mai ezali mai oyo ezali impossible ya konanja botokati yango na nage. Alléluia. Soki tolobi tobana konanje biso tokokufa bosi tolobi tozonga na nsima tosali tokokufa. Nzambe elobi nini? Moïse afukami azona nzambe olobi nini? Mais nzambe atali Moïse ayebisi Moïse Moïse otungisanga mpona nini? Alléluia. Moto azali sanza apesa bango solution mais ayebisi Moïse abi Moïse otungisanga mpona nini? Alléluia. Moïse, ça va vous ça oui. Bien sûr, c'est ok. Tant que Moïse a tombé la pied, c'était mais ça l'a mis. Mais et là où il ça l'a engaillé et ça l'a vraiment fou dans le texte. Pourquoi Nzambe aïe ça Moïse pour nous autres qui s'engaillent? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Nzambe tant que Moïse a tout comme assez que pas Nzambe Nzambe a ébissé que Moïse pour nous autres qui s'engaillent. Maintenant on pose à vous doit comprendre la tombe à l'élo. Version de ce que vous comprenez à monter. Et l'école va vous. Oui, vous connaissez Nzambe à côté de Moïse. Et ça vous connaissez à penser à capacité nyonso. Et ça vous connaissez à penser à solution nyonso au bas d'Israël va vous connaître. C'est pour ça que ton roi, laisse-moi te dire, ma sœur. On va nous connaître Nzambe à côté de la prophète, ça va vous faire du tout. Alléluia. Amen. Papa, oui, mon colon Nzambe a salé de papa n'a pas de lui. Et ça, mon colon Nzambe a soit au nion sur la yo, attends un peu qu'on aille. Alléluia. C'est pour ça, c'est pas la peine. Il y a un fou comme Nzambe fait ça mal balle. Nzambe a dit donc il est là. Nzambe fait ça mal, Nzambe a dit donc. Alléluia. Puis ce monde de télé, vous avez un témoignage. Alléluia. C'est pour cela tant nous avons exhibition pour le papa. Donc ça la nuit, pour tous avoir la solution, nous avons changé un peu mon année. Et ça dit simple. Toyoka oiseau sa vision. Pédo ça est là. Même si c'est difficile. Même si c'est. Il y a des fois aussi, ma papa, ils n'ont pas cité. S'il y a des fois,
Na fois parfois na belvedere. Na dit que le journée église, je me réveille parfois 6 heures. Na comme à c'est même au bimba, au bana on a 7 heures. Mais on sait la base ça église à chaque dimanche à 6 heures. Pour avoir église avant. Et pas dans ça mais le bon qui ça va. Et là on a qui là on négligé. Et comment bloquer des vies na yo. Et comment la porte ya bloquer la vie na yo. Na biso to fala na lufu. Na biso fala na matali. Tuzoko kwa église tenge moko pona ni. Elle moko pona ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Liba les athées. Et les vassaux les athées. Liba pour les athées. Ceux qui ont négligé malheureusement qui ne vont pas la mission. C'est pour cela que nous avons des avec dans le bas yango, na tchaka bana mon contrat. Biso na kata des avec nous. Ndoki aza incapable de faire ma vie na biso. Na ndoki na mama na yote. Alléluia. Amen. Biso na kata des avec nous. Ndoki aza incapable de compliquer ma vie na biso. Amen. Parce que ndoki diable aza incapable de faire obéissance des années. Diable a comme force bisika manque d'obéissance des années. Donc bisika mutayo kwa kata bisika obéissance des années. Là c'est diable ça ni. Alléluia. Kwanza mtakoyoka, mtema kuokoka. Utakoka. Est-ce que vous pouvez parce que les messieurs sont plus ya pour les bâtir dans ma tellement tout ça. Je sais que le Dieu de mon Père est là parmi nous. Et dans la prochaine dimanche, alléluia, ça va voir le dimanche non sauté. Dans la prochaine dimanche, alléluia. Oyo nzambe atie liboso na biso na mkola lelo tozwa yango tosimba yango. Et je déclare au nom ya nzambe atata na biso ya molimo nguya nyonso ya maladi oyo ekangaki moko na mokati na biso, nguya nyonso ya pauvreté, nguya nyonso ya milakeli mabe na ntongo ya lelo na bandi kobenga na yango, tobandi kobenga na kolibere mwana moko na mokati na biso na biso au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous y êtes Dieu qui a maladie chronique. Vous y êtes Dieu qui a complication dans tout ça là. La complication dans le foyer. Il va nous libérer. Il va nous libérer. Il va nous libérer. Il va nous libérer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est le yoka. Yoka. Dans mon gars, tout ce qui est bouka, la limite, nous sommes là pour la charge de son abisso. Amen. Amen. Ils ont la limite, ils sont sous. Oh, ils vont tout bas, tout bas, zabou, bas, tout bas, papa, koulou, tout bas, famille, tout bas, ancêtre, papa, bas, moi, na haut, atta sali nyonso, ah, on va commenter. Oh, aussi, maté, on va commenter. Natana posa ba lien, to ba limite wana. Na to kwa lelo, to ba na ko briser yango. Ba pense yo ba bloquer. Ba pense ya ba limite. Ba fille ba telle autour la maison, la to ba ko kwea. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ba ni ko kwea ba fille, Dieu doit être ba telle autour la maison. Après le roi, la gloire, on est là, ça va venir nous faire. La gloire, on est là pour couper un mot. La vanille pour couper un mot. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Tout le monde a beaucoup, on a vu tout le monde a beaucoup le polo. Donc, on a un apôtre Jacob Van Boom.
abondela asenga biso mawanzambe likolo na biso asenga na biso suki nzambe na oyo apesi biso na ntongo ya lelo nzambe loko oyo ekata mitema na biso te topite papa asambela mpo na biso tokangi biso na biso. Merci Seigneur papa nyonso kozala sembo na bongo likolo basembo na bongo likolo asembo na senge liboso limisa wetu motema na ngai samaki semeli oyo basali asali biso kape na limisa. Amen. Nzambe asengi oyo lekate sike kontra mitema na bongo ekota oyo te lekate sike kontra mitema na bongo ekota nzambe toyebe te kati na matemo lipakomika kati na matemo to oyo matemo frappe oyo ezala oyo ebuka nyonso eza kati na ye nzambe ya complication toyebi yo te monde ya distraction zokumba bato kasi longola bato ya monde ya distraction longola bato ya monde ya incompréhension bate bapesa baposa na yo telebisa bamango na bango pesa baposa na yo baluka yo baumela liboso na yo po batela bango na bandako nango osunga bango otyambala sa sika otezamba na kombo na Yesu. Amen.